Baindo, totelema, c'est un peu ce qu'on a besoin de faire. Penza et Belair pour la mission de conscience, émission éducative, émission que la main à l'icanisimo, quoi qu'on l'accent motomoindo, ya uti wapi, ya komi wapi. Peya zali ko kende wapi ne yango mokolo na mokolo to sala ka effort ya ko kende ko kundula bande ko na biso nyonso o bazana makanisi ya malamu na tina ete ya ko sosolisaka et tout kuto bande ko na bango ba yindo bazwa kalimba ko kolanda ka biso na manaka na biso mokolo mo lelo to ko sola si ignorance na kati ya batu na kati ya société ekumbelela ka batu nini batu soki baza ba ignorant na kati ya société na bango nini ya mabe ba ko zingelela ngo mokolo na mokolo. À part ignorance de recevoir la sur centenaire ya Fumukimbango. Oyo bande ko religion africaine balobi ke kozanga Fumukimbango zali liwe nda moteka si liwe mobimba. Basusu balobi ke to reconnaître na biso ye en tant que prophète on nzamba kanisa la ki biso ba misusu balobi ka kazaki un simple messager. Ne masolo na biso mokolo molelo to ko kanaki lisusu so sande kondomele botali ne na bango to ko solo na bango sir mai oyo to lutu ko tali sabino nde kondomele botali motena biso. Mbote ndeko na ngai mopanzi sango ndeko tambi mbote pena bandeko yonso basekolanda biso mokolo maya ndeko botale bala mingi tozongisi bino na kati ya plateau na biso ya manaka oyo ya bayindo totelema pamba te à chaque fois toyembaka bino ezala bandeko ebele penza bapesaka biso bazongisaka balongonia kolalela ndenge miso elekanaki na ndenge bamituna etunamelaki na ndenge bazwaki babiyano esungaka penza ebele ya bandeko. Kasi ezaki na moko ya ndeko na biso asepelaki penza te totanga kombo na bango awa wame atindelaki biso mutuna biso mpe totangaki yango epesaki biso mpe lisusu likanisite soki toyembi ndeko ndombele botale na ntina ete tosolola si ignorance na kati ya société ignorance na bomo ya bayindo lelo mokili ndenge yali kotambola ndeko ndombele peuple nini oyo soki ndeko ndombele amoni atali boye na miso azomonaki peuple oyo aza ignorant na maye nyonso etali bomoi na ye pamba te boyaka mokolo na mokolo koyesa bayindo batelema bayindo balamuka nga nayebi ete moto basengaka atelema eza moto aza ya kovanda moto basengaka alamuka eza na moto oyo aza ya kolala sikoyo peuple congolais epa yebiki atelema déjà ça peut déjà kolamuka kolandela makambo nyonso elekaka na kati ya mboka kongo koyoka ke peuple atelemi arevandike eloko mpona eloko bosongolo pakala ntango ndeko ndombele botale boyaka bozolobela bongo quelque part bozo reprocher peuple congolais na ntina ete ignorance eza kozengelela bango mokolo na mokolo to eza kaka elekeleli moko peuple congolais soko comprendre te mayaza na ngona kati ya situation ya mboka na ye maloba epai na bino ndeko na ngai tambi na sepeli pona motuna na bino nga na joi déjà biyano na kati ignorance ya peuple to peuple nini aze vraiment ignorant moindo ndeko tambi wana okoki okanisa yango te kosenga 2 secondes te po pese yana wana na maloba kaka to eza na makambo ozomona polo nakenda sika na ba fait sur terrain maloba boka ignorance eze absence ya conscience na ignorance ya bayindo yango balataka basouvertement ya tombola kaka ndenge baloposo yonso etindaka basouvertement ya bango ya tombolawa elakisi bino nde bapeuple bayindo peuple ya sambelaka nzambe bakumbela ye na sanduku kaka moindo na mokili mobimba peuple ya sambelaka nzambe importe kaka moindo wana bafeze ekolakisa ignorance ya bayindo peuple oyo avivaka na mabina na milangwa kaka moindo peuple oyo bapesaka ye mandoki boma ndeko na yo kaka moindo peuple oyo atravaillaka mpo na intérêt ya basusu bolamu ya ye te mpo ya baintérêt ya basusu kaka moindo soko tolobi tobanda komultiplie bandakisa tokokenda te mokolo ya lobi oyo ekolakisa ignorance ya bayindo to ya peuple congolais en particulier nzoka nde bolobaki yango na motu ya masolo kozanga koyeba ezalaka nkufa ya mobimba omoni esika tokomi lelo biso bayindo totangaka nini tosambelaka nini tovivaka lolenge kani biso bayindo soko totangi histoire importe
Oyo so totangi na etelo. UNESCO élaboré mayeya lingaki. Aye ko imposer. Yango totangi ba Jeanne d'Arc. Oya bundela ka France. Yango totangi ba Louis XIV. Yango totangi ba Pythagore. Nzoka nde bango ba Pythagore ba yaki kotange pa na yo moyindo. Otangi bango par ignorance. Yango tel alors batangi sibiso Diego Kao mota découvert emboucher la fleuve Congo. On appelle ça ignorance. Ignorance. Mais netambi ngai na ko découvrir mpona mbala ya mbosoko na ndako ya netambi. Mais na kokite na tangi sa bana ya ndeko tambi mayezala kana ndako na bango. Découverte Diego Kao ya embouchure ya fleuve Congo. Esengelaki bana na bango batanga yango kuna. Bamindele nde batanga. Diego Kao tango akendaka koluka pona nzale kotela ka biso akendaka ko découvrir embouchure mongo. Mais biso autochtone, biso bakolo mabere otangisa biso ni. Mais tozulongo ba point na kelasi ba metela biso ba maboko na kelasi. Omoni yango ezena na bakuru mususu esuka na primaire. Bazongi sango lisusu te na secondaire. To na humanité. Po nini? Na fraîcheur d'âge ya moto. Ben kulko biloko yo ozangi ndenge ya ko s'argumenter. Bako somela moto ya joite, bako bete maboko na moto ya joy, yango wane ze ko sala o comprendre to mi kotisa exactement ndenge bango balingi. O interpréter oyo bango ba imposer. Réalité té. Réalité té. Réalité té. Ata moto ya ze professeur des universités. Oyo uta la nuit de temps tangisa a dit que 1 plus 1 est à la D. Mais mon collègue une église, si on va 1 plus 1 égale à 1. Le comme une église intime. Oh. Donc, à bois qui bagage intellectuel, soi-disant, yon soit à la kanango, oyo ya yebeli 1 plus 1 égale à 2. Mais le quoi église ende lobby, 1 plus 1 kune komi 1. Azen en tango tatuna. Iyo. Nzoka nena moto, oyaze, ignorante me fatuna. Mais ndenge nini uta la nuit de temps biso toyebi 1 plus 1 peut s'accader. Ndenge nini awa 1 plus 1 et que ndako pesa biso 1. Te. Soka ze moto ma yele asangi ignorance nde sika koloba demi plus demi nde salaka 1. Wana fozonga ne kolo ya boyindo sikawa oyo fumuki mbango yaki ko installer pa ya bayi. Donc 1 plus 1 mais demi plus demi. 1 plus 1 salaka 1 te. 1 plus 1 salaka 2. Toze tellement ba ignorant. Toze ko promouvoir, toze ko prôner maye longo banité. Amoni ba ebake ko sala politique. Ba sali politique na ignorance. D'abord constitution na biso. To copier constitution soko ya France. Réalité na biso na réalité ya France c'est moko. Te ba copier ka keloko malamu te so ba moniser malamu. Logique ezali même ndiko le temps oté ya kabana. Très bien. On peut par exemple moi na moko la fini. Très bien. C'est moi na wana. To copia qui constitution ya France. Poto lobi soi-disant et lobi bino ezaki eloko ya malonga. Mais to fandi nango mibu boni. Bolamu nini constitution wana et lobi to esali et pas ya biso. Mais moto ya mayele, to zako lobi la ignorance awate. Moto yo azena mayele, moto yo azena bososoli. Yenda salaka paramètre ya makambo. To kopia ke eloko yo. Mais uta to kopia ke eloko yo. Te sika to komia eloko ngo bénéfice nango, avantage nango, désavantage nango. Tango calculer désavantage à plus de 50%. Phototique yango. Tozoi christianisme, bonzambe importé, tozoi islam. To kumbi banzambe moko ba yeye pa ina biso. La première des choses ba chosifier biso. Ba komisi biso ba umbu. Ba kangi biso kadena na monoko. La religion. Na religion au nom du christianisme, au nom de la religion. Ba tobola biso ba miso. Rien que pour montaboya ki na ye soi-disant sali soko ya nzambe. Wana nzambe te mutazo frapper to eza batu lokola ye mutu bazo. Na lobi batoboli miso. Batonde batoboli po boyi ko s'adorer na philosophie na bang. Mais si ka soko to mituna. Christianisme nzambi importé wana. Et kumbela vraiment baindo nini. Et kumbela vraiment baindo nini. Nzoka nde to kozonga le 12 juillet tango ne songenzi na fumukuzu kya mzana panda na ngola kutanaki na Yesu.
Le vrai Emmanuel wana ayebisi ye ngana komate pa na bino pe Saint-Esprit était pas na bino. Parce que vous avez un Saint-Esprit bokokela. Mokonzi bangunza kutana na Yesu. Mokobi misala ya 1921. Ba kutana ki na Jésus par rapport ya misala. Par rapport ya misala. Ya tia kabato Yesu sasa ba indo te siko ko kutana na Yesu susipona nini. Mais akutani na représentant eteni wana te. Bango nde ba yiki ko konzate. Nde sika ye Emmanuel atombola ki maboko abinga na kome pa na bino te. Ponga na kokati sa frontière te. Donc on jamais quand sa frontière. Je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Wana Yesu. Wana Yesu. Ayebi na République démocratique à Congo te, ayoka ka chiruba te na kamwaka ba interpréter na ba Bible chiruba na ba Bible ki Congo. Ndeko tambi ignorance yango toze ko marque le pas. Ignorance yango toze pays le plus pauvre. Ignorance yango moyenne de vie à africain est comme au moins 50 ans. Tu évites to bota maka pourquoi? Oyelengi na mokili ko sani. Po bato moko ba yelaki mokanda moko mokili ezena tinate. Mais to zwa kantango te ya kotuna mituna. Mais bato yo ba yebisi biso mokili ezena tinate bomengo ya mokili eze important te to zila bomengo ya paradis. Mais nini eze ko sala bango babunda kotia ba rébellion 2 années en Afrique pour ba zwa possession ya mabele. Basé ko bunda ko exterminer race noire pour bango ba ko remplacer na Afrique. Mais bato yo ba komela ki biso bokonzi ya paradis ndeleki. Po nini bango ba espérer nango te. Te balongoli moindo na mokili réel. Ba memie na mokili ya makanisi. Mokili moko imaginaire. Ezelo kwa moto moko afandi asimbi photo roman, azeko calculer mwasi wana ya photo roman, ndenge ba kosala bolingo ezem imagination. Mokili moko irréel. Nzokande soko tozongi na enseignement ya nesongi nzila fumukusu kya muzana panda na ngola oyo ezeko zongisa biso na matambe ya bofumuki mbangu nde sika tokoyeba te esengi na biso ko défendre mabele na biso esengi na biso ko défendre ba valeur na biso telelo ba gouvernement ezeko ko defilao na ino batunite binkeko na biso loposo pembe ba jwa ka ezeko sala lelo boton na Europe na ba mise na bango $12 par personne na ba touriste. Pena ba yonso balingi ko ya kosala visite na ba musée. Biso moto boka ya moto bengo bondoki mondela zo récupérer na ye mondela yebi utilité eloko wana. Ndeko tambi tolobaka te po na bo journaliste. Kolobaka biso moko to bwakaki na lekaki na manaka na bino. Na lobaka bozala ka veiller. Toka kolekisa tango te na ba plateau ya manaka wa. L'église catholique nda teya bikeko ya baindo bandoki bankoko ya baindo bandoki ba remplacer bankoko ya baindo na ba Abraham na ba Noé bakoko ba santo ya mindele bikeko ya baindo oyo ezalaki na bandako ya baindo ezalaki ko détenir ba valeur moko songolo makambo mabomba mi ebimi mabe mais ba remplacer nini na ba église pe na pene ya bato ba remplacer chapelet ba remplacer bikeko ya mindele Maria Mondele ba angelou yon so mindele. Ignorance. Bato tele lo baze ko tuna te. Kolanda garçon te na ingaka ko mona te garçon amundo ak antichrist. Te. Wana ignorance ndero bisio bongo. Ingeta. Ndeko tambi. Webi soko makambo message ya nesongi nzila fumukuzu kya mzala mpanda na ngola. Eyei na bomo ya moto. To moto aze ko landa yango. Écoute ata 3% ya conscience. Moto ko kakola message wana te. Po ba faisait palpable. Oyo basé ko loba ezeko monisa mana vie quotidienne. Nzamba zala ka importe te. Oko mona yango. Bamboka yonso basé na banzambe ya bankoko na bango. Les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, les dieux soko de nani ya bango. Ya bisote. Moïse akei kolesa soko ngombe pa ya beau père na Jetro na Madian. Na buisson ardente nzete peli moto. Yahweh wana tango abimeli ye alobi na yoki kolela ya bana nanga na mabele ya bapaya. Yahweh oyo alobaki na nzete wana ekutanaka na Moïse na yoki kolela ya bana nanga na mabele ya bapaya. Boni nzambo abengaka biso mopaya alobi lelo koma nzambe ya référence na biso. Ignorance. Bayindo pa Yahweh baza bapaya. Mais est biblique. Est biblique. Yahweh kako ya tindaka ba égyptien depuis soko ba Israël ba depuis ba égyptien.
bayiba dépouillement mais kobongisa ya moyibi donc balobeli moyibi sous forme ya esthétique dépouillé nzambe nini wana ko tinda leki yiba ya soko to zero le ma famille te yango tolobi message to côté ya kabato soko silikisio et pesio kanda c'est causé na 100% d'ignorance oze une inconscience totale et poussi malamo bato to banda ko mituna po nini biso photo sambela nzambe importé po nini nzambe biso to ko sambela kasala ka bena ba film soko tali film Nigeria ndo ko mona nzambe wana sali nzambe ko sala la film ngenge nini to mona ka ba témoignage awa wana zaki na difficulté boy na sali jeune na mataki ngomba na zuli bala babimisa ki ngai munzombo na likolo bane ko nyoko na ngai des années babetanga masasi na mukongo babimisi ngai karo awa na mukongo na mutu ngamoko na mona na wenze matete babimisi mutu karo na mutu to mutu wa bongo babimisa karo babimisa nzombo mutu wa bongo basanze se musuni tanga zolanda pena manaka we ba yindo to tele mangoni ndeko ndombe na zo boya ba makambo wana quelque part ozomote ke ndeko ndombe le po mokoti na kata mutambo wana ignorance ndeko tambi na sepeli po bakisi lisusu ba faire ignorance o bakisi ba faire ignorance na ndenge mais omoni yango tolobi message écoute bino atana 3% ya conscience et la musama kanisi na bino et tele misabino po yo émission baindo totelema et la musama kanisi na bino lianzi tsombokila soko ekoti na likolo ya moto ezena bato musu balala bate mokolo kake ekoti na butu akolala te en tout cas lobi na tongo yambwa kenda mosala di jwa nkombo kuna yaka na mungwa o eloko ofabima menzombo efandi na lokolo ya moto mikolo basanza pe bambula spirituel yo monyengo na molimo ce qui est spirituel est mon pepe tant babimisaka nzombo wana ezaka ya molimo soki ezaya molimo komona te omoni na mokili ya ba ignorant na mokili ya ba ignorant ba anti valeur nde ezwaka engrais chimique valeur bungaka ba témoignage oze koloba témoignage na moni ya karo na mutu ndeko ndombele mais na lobi na pesi exemple ya tsombokila na likolo na pesi exemple ya tsombokila na likolo sili akotio na suki sili mwana lalaka te ko kwanza tie ko sala makodi na motu mapata na motu bongo karo na cerveau ya moto faut ça le makaka na mokila ba ignorant il faut ça le makaka na mokila ba ignorant ndeko tambi omoni tango na lobi batiseli bandeko balandi ba fait mosusu ya ignorance ezemawa olobi bato bazé ko pesa ba témoignage tomona ngo ndeko ndombe tozomona ngo soko moto otalaka etando sila na inote soko moto alingaki alala nzala frère Blaise aleki quelque part apesi 3000 francs basombilo so mafuta yango eko kumisela nzambe miracle balobi atana suka tika kabana na ete na pays le plus riche du monde mais mingi balali nzala ngana na pays le plus riche du monde au petit témoignage olei loso ya mafuta loso importé. La République démocratique du Congo est la deuxième plus grande crise de la faim dans le monde après le Yémen. 13 millions de personnes se trouvent en insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, dont 5 millions sont des enfants souffrant de malnutrition aiguë. La République... L'osso basala soko na plastique. Ndeko tambi. Na mokili ba ignorant, nde basambeli sibino nzambe ya film. Na film à Nigeria, nde bomona ka bato mo balati ba rouge, soko ba beleli au nom de Jésus kuna eko tumba bato wana balati ba rouge, ba pakula soko ba makala ne longi. Bible na ndaka nga bazika. E bazika ka. Et wane la kisi lumière et tumbi ténèbres. Puissance. Justement, na film était. Yango pe moni ba théâtre congolais et bandi pe Golanda. Donc yezwango nzamba ngo ba memela yo et sala kaka asala kaka na film marketing agressif. Na réalité boye. Nzambe sali ya nzambe c'est collectif. Mboka fwelongwana na passion to zena yango. Wana bonzambe. Wana nde bonzambe. Individu. Peuple wana fo mais balobi Moïse soka kolaki makasi. Il a fallu lui sous 40 ans au moins pour convaincre ba Israélites. Pour le nini ta joaki kaka ndamboyo ba yokaka liboso bimana bango.
Mais na bonzambe, il a fallu encore du temps à convaincre le peuple israélite en masse pour dire manabango yango balobi Moïse akolaki yango akotate na Canaan na terre promise na bango selon et là qui sûr que bonzambe to sali ya nzambe ça collectif mais ça individuel te destin ya moto ndé individuel sali est collectif destin ya moto ndé individuel sali est collectif toze ko sambela nzambe poni donc sali ça lokola mbula ebeti bato nyonso baso mai na bilanga ndoki ekozwa mai ya mbula na bilanga soko ya diabulu o manjoli njonjo moyibi mbula tango ebeti moto yonso aze na bassin na ye azwi mai moto asalaki mokala na ye ekopona te ondoki aliaka bato ondoki asalaka bato mabe alakelaka bato mai na ngai ya mbula te yango wana sali ya nzambe moi ebimi biso yonso tomoni moi tokomi na tongo etani po ya bato yonso bazali na contre wana na moto misala mabe na criminel na nani moi wana ya nzambe ebeti nde sali ya tata kelili konase ba memi biso na mokili ya ignorance ba faire avaler biso de n'importe quoi moto ayebite ntina na ngai nini moto balobi prier sans cesse te cessez de prier travailler sans cesse parce que moto qui a prié sans cesse te moto nde il faut cesser de prier à travailler nde sans cesse pour nzambe aze mo sambelité mais nzambe aze mo sali mais lo sambo nini ali nde konanga itambi soko kinzala okangi misolobi shiraka bondo bakara soko lobi amen otondi lo sambo ni te soko kinzala lia mboka nini bakanga miso basambeli makasi soko balobi amen bakuti mboka tongama autoroute ba gratte ciel bato wana yonso loko base ba peuple conscient batonga basala mosala et pas na yo moindo loko ze peuple inconscient na fufu ozilaka yango epai ya nzambe azena banzungu te alambela moteke kuna kitsa inconscience, ignorance. Mais dessus tout le monde a bandé qu'on a souvent témoin des chevaux ba yuma na kanango ba lobaka botala image ya paradis nenge kozala nzale kozala te de we kozala te batsa ba fruits ba nyama ozo simba ba nyonso on a peka kana katsa ignorance chasse lobi ba dessin ba témoin de Jéhovah mobuto kanga yango te réalité moko ba présenter yango na dessin de kotombelo zila dessin yango bango ba monaka yango wapi na 77 mobuto kanga témoin de Jéhovah ba tekisa bato mapango fin du monde des échos comme botuna kama solo ya mboka oyo fin du monde des échos comme soit disant bango ba témoin ba la kapene na nzambe elongi ya Yesu tele lo bakoka ko mona yango te soit disant bango boto bakenda kapene ya nzambe tele lo bazeko sambela acteur ya film moto akufa kana lingwanda wana acteur ya film na mboka ba ignore ngana zaki ko kanisa catholique lokwa ye moto akumbaka christianisme mawa ayebi vraie figure ya Jésus abombela biso donc bilongo nyonso ba ino zo sambela elonga Yesu eza na motende ko mais ezena plus ou moins soko 29 figures différentes ya Yesu soit disons acteur ya film berendenge ba tourner ba film bango wana foi ya bato ekena bilongi wana tango zeko tia foi na yo na ena terre ya cinéma en revanche je pose wani te kosambela nzambe yambo na eno kosambela kusambile ze mot composé kosa mbela kotia mbela yango balobi ba memi na molai kosambela otie mbela wapi pe pa ya nani il faut le ka par famille spirituelle na yo il faut le ka na luvila na yo dénommé à clan na yo mais oui c'est ça la spiritualité moto aye ko sambela ok ko sambela wapi orienter le sambo na pa ya nani te ba ignorant de kondobele nous so sambela la famille spirituelle na ngai mais eze chaîne te continuité te ngana zeko kite te ko tambi mais esika nini na condamnation ya Yesu mona ka belela ka nzambe tango ze na croix Eli la basamatan. Mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Eli azenzambe to Eli azekoko ya Yesu. Banda Genèse te Apocalypse okomona te sika kombo ya nzambe zala Eli. Mais okomona que Jésus tango alinga banda mission akendaki na Mont Tabor. Oyo ba signifia te Mont Tabor c'est cimetière.
esika kendeki kobenga milimo ya baye bakambaka Israël yamboya ya kokitana na bango esika Elina Moïse babimaka pe bapesaka ba assurance babikoba mosala ya kobundela royaume ya Israël biso tokozala na yo tango yonso na itumba oyo tango amonia komi na croix basundoli ye bato balakaki ye bakoala na ye menda tuni Eli pourquoi Matthieu abandonné atakaki moko beta barome bapalanga na Yesu akita na croix wana pasi ya sete ze kosala ye traducteur akosa biso mais bongo kasi ye traducteur bozonga pe na epai na bango ba pasteur te banda Genèse e bandeli ya Biblia ten Apocalypse suka ya Biblia esika nini kombo ya Nzambe to ya Yahweh babengaka Eli ba téléspectateur bo réagir na ba numéro o ayebi eza na langue moko ya mokili babengaka Nzambe na kombo ya Eli tindela biso to pouvoir de kondomele botale awa to la kisa bango ndeko malobesa pa Eli koko na ye abelela ki koko na ye oya pesa ki ba assurance to bosana te Jésus ayaka te posa la loi spirituelle ayaki on est na généalogie de Jésus Matthieu 1 kita ayaki ko hériter trône ya koko na ye David oui ba David azalaki mais fumuki mbanga robaka na biso bokoba kotanga mokanda wana po moyibi bakanga gaine loko yibaki yango to zeko kanga bango de loko na bango ayaki ko hériter trône ya koko na ye David azala roi spirituel en Égypte David azala roi physique tango kope simbite po ba détrôner roi de simbite Jésus qui kokota na église balobi na Yerusalem Jésus akotaka lokola mokonzi akotaka mokonzi te nzoka bit na Israël akota nde mokonzi na Israël makoti lokola mokonzi omoni ndeko tambi na mokili ba ignorant nde baze kokoka komona ba paramètre wana te yango tolobi lelo fumukusu ke muzala mpanda na ngola ba yeyi kolongola ignorance na cerveau ya bato oyo la kama ki fumuki mbango alobaki longi akoya motangisi akoya tala nsiku mya semono wanza ne songi nzila ba kotangisa bayindo moindo na moindo mibeko ya mikela ndenge mokili salemaki ya mwana nsiku miselekete bazebe espèce bele motu rouge abotaka jekote kambanyoka abotaka motu rouge te mais bango yonso tolobi miselekete boni ngai moindo ndeko ndombelo lo bangai na monsieur François Hollande tobotama nkoko moko ba climat kaka te ndeko botali nde bongoli biso kasi na pesa ka yo pe exemple soko yo pe te lokwa to le kakalika na mama naka mwebele ba indo bakenda na boumbu na Amérique bakenda na 15e siècle lelo to na 21e siècle bakoma mindele baze ba indo continuité na bango ze ba indo yango babengi bango ba noir américain donc ata osu malili ndenge ata osu malili ya Paul Nord okotika la be moindo mais ba indo baze ko bota na Amérique ba indo baze ko bota na Europe baze ko bota na Asie et si quand nous mona moindo boti lo poso pembe il ne change pas il est le même hier aujourd'hui éternellement bango balobi mokanda na bango elobi soko lobi ba indo na mindele to bota naka lokola Nzambe wana bongo na kate lelo pe to kokoba ko bota mais lelo de kotambi soko mama boti yo aye kotala mwasi na maternité ndenga kutika ka mwana suki elekuka ndenga bimi na porte ya maternité revendication ko banda wana mwasi na yolo ba malamu biso botaka bana ndenge wana te ataze mama diakonese mama diakono awanga ni koko ako wanga na nkoko na ye mwasi na yolo ba malamu biso botaka bana ndenge wana te suki wana ya biso te ignorant mokili ya ba ignorant maye yantina ba monaka te baze koluka kolanda mayoyo mazangi ntina tala esika mpasi ya baindo ze kokoba tala esika mikakatano ya baindo ze kokoba ba dirigeant politique baye kokamba population kopesa pe koyambeze te population yebite aze mosungi ya yambo ya ba dirigeant na ye alinga maboko ba dirigeant basala moto aze komela kwiti banda tongo te poko en espérant ko koma moto mbongo na se akwita aze kosala calcul soko pena bayera boye moto akangi ata $20,000 na betika mwa pale moko boye ba petit ba obimela na simanga na obimela liboso butu eleki lobi ala mungi na tongo beti kwiti wana pena car moko bando ya car ngona banda kofinika mpo moto abimaka na ngote bon ignorance obabaka foi sans œuvre yango wana ndeko tambi eze facile na makanisi
olambi nzoko ya mobimba na nzungu ya mokie boye. Mais réalité nde oyebi ke bato esi bakoma poto toaki na bapériode moko entre les années 80 82 83 boza na bakulutu mosusu na bakartier bayebi na baveni ya poto azalaka na Congo azali koyebi so soko komi na gare du nord okotala na gauche aveni moko ezalaka na boulevard wana apesi kombo nango na kati wana ezali na boutique moko etekaka forme kombo nango boye akoma te amaîtrise. Et réalité des choses lelo batika mokili oyo bamona ata makadame ya poto te. Mokili ya makani c'est différent. Tango tozali kokanisa te tozonga ba maître tozonga batteur tozonga na molimo na biso ndenge tolobaki na manaka eleki tolongwa bato ya maboma tokolia bisuka te tolisuka te tokolata mikadi ya tombola te soko kaka tolongoli ignorance tokoyeba ke bosembo ya tata kelili kona sese na mabele soko loni matembele okobuka matembele ngai tata yonso ezendunda ngai te bite kote kote okolona okobuka matembele oyo lonaki soko to comprendre réalité vérité wana ya tata mokeli na mabele toko sale na mabele toko nde toko misale la biebiso to zena biango posa bakoko basalaka ebende batumbaka mabele bakoko basalaka milona mabele baliaka biebiso bazena biango posa mabele basale la tata mokeli apesaki curieusement baye kolona mokili inconscience ya ignorance na cerveau na yo balobi nzambala kana likolo tango yo zeko tala likolo bango bazeko zwa bomengo ba minere bazeko kendana basali sida baye ko beta na Afrique po bayindo basila bango baye ko bénéficier na mabele na yo basali ebola baye ko beta na Afrique bayindo basila po bango ba bénéficier na mabele na yo nakosisa kotanga ba virus te basali maladie du sommeil basali tuberculose yonso bazeko ya ko bete pai na yo na Afrika po ba bénéficier na mabele na yo. Dès qu'on doit le souffler moi muketo ko senga bande ko na registre qui ba ko kiko balancer le biso extrait ya nzembo oyo yo peut sepelisa ba téléspectateurs. Bakeka kala tuna sitwa kala diaka reggae kina musique. Basi ya muna mukuma kenge ya ndombe Kempila mpasi ya muna mukuma kenge ya ndombe Wamono kimpa, ikeke munitu, tendeza kisadi. Wamono kimpa, ikeke munitu, tendeza kisadi. Wamono kimpa, kiali wamono kimpa fata. Mono ya yokwa, bana sinati, mwana kumanima. Ono ya yokwa bana sinati ye mwana kumanima Wabeno lusidi landwe ngantona nzailu bisilu Wabeno lusidi landwe ngantona nzailu bisilu ya kipavida Muna bozala na biso na molimbo Koto pangusa pingoli na bino Kolela na bino Nepasi na biso Kosepela na bino Nesengo na biso Monongele 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 Monongele
Maintenant, les téléspectateurs vont réagir dans les numéros affichés. Les condomés, les mitoune, comme les bissoirs, les belés, tout ça, il y en a tout temps, il y en a tout petit camé. Tokoka qui pense à te kokendeka kaboué, miso qui est aussi là, sans que toi qui nous soulever, si j'ai te peux les solo, il y a centenaire, il y a Fumu Kimbangu. L'objet est l'équipe, tout le monde qui va l'église qui m'a ça va célébrer, qui centenaire, il y a papa qui solo kele. Lobby, on est en 2014. 2016, on va célébrer un centenaire, il y a papa Dialungan. 2018, c'est là qui centenaire, il y a papa Diangenda. Puis la kaki biso qui est en 2021, vous avez la centenaire, il y a Fumu Kimbangu. Ceux qui centenaire à Fumu Kimbangu, ça là mais nous que papa bana misa tuna papa na bomba sangani nde yango na lobiko ya bayi. Ndé kondomé l'autre vous allez 2020. Dans quelques mois awa to sokota 2021. Tant aux hommes na ba makambo ninge zo leka na mukili. Na ba ndeko église ki mangisa ninge ba lobela ki makambo ba centenaire ya papa misatu na Fumu Kimbangu. Tsaka ka centenaire ya Fumu Kimbangu. Nini okota lisa ba yindo ko ba sosola ki ba papa malamu te na manako ba jibiso li bako ko la biso na mokolo mwalembe. Ba lobe pa ina. Ndeko tambi ngai tango natalaka mai makoleka kana mokili. Nalingaka natala pe na mona. Omona raté. Te nalingaka natala pe na mona. Nalobi bien. Po zena bato mosu batalaka me ba mona kate. Oh. Atali maseko mona te. Ngalingaka natala pe na mona. Centenaire ya Fumu Kimbangu, centenaire ya te. Centenaire ya ba papa Diangenda. Mibu ya mbotama na bango. Oui, papa Diangenda. Anniversaire ya mbotama na bango. 1914. Yango 2014 centenaire. Yango tolobi. Yambotama. Déjà bon. Centenaire ya Fumu Kimbangu ze yambotama na bango te. Oh. Eze ya etumba ya mosala ba yaki ko sala na kati ya baindo. 1921 wana eze ete ya mbotama ya Fumu Kimbangu. Toze komona Fumu Kimbangu na kobanda mosala. Bazaki na bilekeli. Toko fêter anniversaire ya Fumu Kimbangu Santa uta salaka na Wileri du Congo belge. Te on etali bisote. Toko fêter Santa ya Fumu Kimbangu tanga zaki ko sala bibonga menisier te on etali bisote. Toko fêter Fumu Kimbangu tango ya bandaki mosala ya lobiko ya loposo moyindo. Atelemi lokwa lisiko. Atelemi lokwa likunzi. Molobeli mo zongi si relation. Ya tata kelili kona sena biso ba indo to bonga kinzila. Wanande mokolo oyo biso etigali référence ya bomoy. Yango tango to kolobela centenaire, tango to lingi to lobela centenaire, ngana lingaka na sala bozongisi ya makanisi. Fumu Kimbangu wana na 1921, combattu par l'église catholique. Kaka église kaka ne kondombeli. Ba masolo so yaka kaka muntu nyoso ko telemena makambo otanga kaka na makambo bayindo ozangisa kate ko lobela église catholique. Mama qui pas vite obeta na joli solo kaka église catholique. Oh ya vita kaka église catholique. Oh mbuta lumumba église catholique. Muze kabila église catholique. Fumu Kimbangu pe kaka le so église catholique. Ndako tambe zelo ko yambi mwasi moko mbala jomi. Olingi soko tuniye nanya boti sa mwana mbala jomi wana bongo la peba kombo jomi ya mibali. Toko bana ko ebiso kaka mwana oyo na botaka ye na tata futila. Aye lisusu mbala mibale na plateau. Mwana oyo ya tata futila. O kama isa soko toze awa na plateau na bino toze kolobela cause ya souffrance. O eza histoire vraie. Ya baindo. Mais sur l'église. Moinda zeko nyoka mononi ya religion. Mission ya Fumu Kimbangu étouffée au nom ya religion. Mission ya batinda miyonso ya Felika. Ya mbuta machu wa banani bango ba catholique. Ya kipa vita banani ba catholique. Mbuta lumumba ba catholique. Muze Kabila. Et la preuve en est beaucoup mona que tango yo kaka président Kabila telemaki alakisi elembo. Ngana zendelo ya yaki pa vita Fumu Kimbangu akomi monguna. Akomi monguna na bango. Po bango balingaka ndelo wana te. Fumu Kimbangu na 1921. Tango batelemi na bandeli combattu par l'église catholique. Pour ça la Guinée. Église catholique ayaki na christianisme. Yesu asalaka makamu ici.
asekisa bato mibale semeki na ye Lazare na mwana moko ya balabala ya kwa na bango soko ingo katsa wana asekisa bato wana mibale te ba missionnaire bayaka wana 1491 babandi ko batisa bato moto reproduisa ata na seconde te maye bango ba enseigner bato c'est-à-dire ata sekwisa ta soso ekufa tant mo so ko kate ko sekwisa ebembe lokwa maître na bango mais ata missionnaire catholique moko tata sango moko te akokata ko sekwisa pigeon ba siècle de siècle Fumu Kimbango baye na 1921 ba sekwisi na bibembo eza ko bimisa mai Fumu Kimbango soko roloma bateyaka Josie église akosepela na Fumu Kimbango toko luka ko condamner po soko Fumu Kimbangu asali makamu sina kombo Yesu ndenge lelo meme bango église kimbangiste baze ko loba mais banani bato ya yambo bakosepela na makamu si wana soko ze église catholique te po bango bayaka na message ba sekwisa ta pigeon tata furumite mais Fumu Kimbango bandi ko sekwisa bibembe abandi ko monisa bakufi miso abandi ko lobisa bababa mais il fallait que l'église catholique ba betela maboko ba pesa ye financement mais ça logique pour Bible et puis le bas que ceux qui vont dire Yesu ko sala même miracle ko lekaye mais yango na lobby bato yo bayaka na message wana po yo yeba yango ba sekwisa ta furumite soko Fumu Kimbango asekwiseli bango ebembe na kombo yo bango bayaki nango bako beta maboko to bako silika mala grande surprise bango basilika makasi Fumu Kimbango abunga na mokili lelo lobi musika soko ezalaki na nguya ya Fumu Kimbango te bayaka nango na mokili moto akoboma ye te po esengaki te baboma ye nde kaka après condamnation balingaka bapendre Fumu Kimbango kanda wana po nini Fumu Kimbango alobi po nini bolingi te bayindo bazala pe na nzambe na bango tokoma na nzambe na bango yango tolobi centenaire ya Fumu Kimbango tozwa yango kaka te ya kobina mpungi bokei pono te message wana ya 1921 100 ans après esali nini na bomo ya bato 100 ans après omoni ndeko tambi na calendrier na ba journée yonso férié ya mboka na biso République démocratique ya Congo date ya naissance ya Fumu Kimbango ezena ntina te date ya bosongi na bango to ya mort na bango ezena ntina te malamu ba pesa férié na ba homme politique Fumu Kimbango o bango na mwa kozanga ko ba me ba reconnaître ka père de l'indépendance te Fumu Kimbango za ka père de l'indépendance ya Congo déjà héros déjà héros déjà batebele pe bazo kokomisa Fumu Kimbango héros ça bazo matisa Fumu Kimbango pesa le kumo bino boza na posa azo yango kokomisa Fumu Kimbango héros eze titre honorifique oyo bato yonso bakoki batwamo bato yonso po sika toze ko kenda na mboko oyo lelo komona bato théâtre pe bakokoma na bombero asekisa bato mingi akomi héros po ebandi ko kenda na ndenge wana lobe komona ba mamoyo balambaka mingi ba makusole kaka na etando bakokoma ba héros esika toze ko kenda mais Fumu Kimbango kozalisa bango héros national eze na niveau na bango te kosalela bango monument Fumu Kimbango yango te Fumu Kimbango aze état d'esprit à vivre na bomo ya bato azala référence ya baindo azala référence ya ba corps d'état ba dirigeant politique ba batoko puiser force na biso na bo Fumu Kimbango yango wana ndentina Batia Mbuta Lumumba héros depuis bambula na bambula omeli ba décennie déjà idéologie ya Mbuta Lumumba est représentée na banani na ba dirigeant politique na biso ba parti le communiste ezali omona bango na lobi idéologie na tuni parti politique mais na kasa ba parti wana ba bundela ka idéologie ya Mbuta Lumumba ndeko tambi na lingaka to edaka bandeko balandi c'est vrai tokozonga na na centenaire tokozonga poto bimate na makanisi tozena yango omoni tango tolobaka idéologie eze slogan te ebele ya bato bakolobaka kombo ya Fumu Kimbango
mais banyekisaka na kombo ya Yesu. Konyekisa nini? Kosala misala na bango ya molimo na kombo ya Yesu. Ebele ya bato batangaka fumu kimbangu. Mais bamimisa fumu kimbangu mwana mosala ya Yesu, mwana etinda ya Yesu, en disant que Jésus nda tindaka fumu kimbangu. Te idéologie et état d'esprit qu'on représentait mayo yo moto wana motinda mi wana alingaka ezala na mokili. Tolobi en fumu kimbangu alingaka bayindo basambela nzambe na bango. Soko bo reconnaître fumu kimbangu, bo sambeli nzambe wana fumu kimbangu rekomandaka bino. Soko bo ndimi fumu kimbangu, bo koti na procédure wana livre saint, livre saint. Ya bayinde ko komoma na bango moko bayinde. Tango bolobi bino palu parti ya idéologie ya Mbuta Lumumba. Est-ce que si vous commis histoire vraie Mbuta Lumumba la kaka, ya ba congolais ko komoma na ba congolais? Est-ce que si vous telemeli fimboyo mondela zaki ko beta bayin, o Mbuta Lumumba telemelaki? Tobino bozayi wana pona littérature, pona slogan. Te ba tosaka tata na bizaleli na mayalingi. Ba tosaka tata te na maloba. Tata nga na tosaka yo. Kenda ko kombola lopango nga na seya kolemba. Tata nga na tosaka yo. Kenda ko toka mai nga sina lembaki. Tata nga na tosaka yo. Kenda ko memisa ndeko na yo nzungu. Tata nga sina lemba. Te. Ba tosaka tata na mayezelo ko ezaleli. Yango tokolobela centenaire ya Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu 1921-2021. Toze ko poussa. Toze ko poussa. Mais biso yonso ba tendance kimbangiste. Pongai na regretaka loko moko na mosala oyo nesongenzi na Fumu kuzu kemza na panda na ngola bazeko sala lelo na kombo ya Fumu Kimbangu. Balinga ki ba mériter appui ya ba tendance kimbangiste yonso. C'est-à-dire bato bazalaki ko banga ata soko pe église kimbangiste ba kotisaka kombo ya Yesu. Ko banga. Nenga bazalaki ko persécuter bato na eleko wana 37 000 familles na déportation na kombo ya Fumu Kimbangu. Mokili elali Mobutu asali politique à retour à l'authenticité 71-72 appui spirituel et yéité moto appuyer Mobutu azete Mobutu ebosuka na primakuria échec nzoka nde tango éveil politique et salema ke senga ke sala accompagner na appui spirituel ndelelo toze ko vivre tango mosusu asika po ba kombo longwaki bisalele belo lo poso pemba imposaki elongwaki mais Mobutu azalaki isolé po ba lobaka molimo nde ko kambaka mosuni azu décision mosuni a ezalaki accompagner tena molimo Mobutu a faillir na primakuria loge moko ya Vatican akufa libongo nesongenzi la batelemi lelo base ko sala appel na baome de science baome politique na bango baome religieux kolobana bango Fumu Kimbangu ndelisiko. Sans Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Moko kama moto na eteni na ye. Nzoka nde na centenaire oyo. Ne mwanda sema akoka kozala mopanzi na yete. Papa atoli akoka sala mopanzi na yete. Papa na biso ya enafe akoka sala mopanzi na yete. Mais kozanga ko comprendre. Ezaleli mabe mondela kotisa epa ya ba ignorant. Ngana lekiye ya kolobana ngai nini comparaison na bato yo batangi na se alotoma ya nesonganzi la Fumu kuzu ke muzana panda na ngola ba miti ba combattant te nesika to sala union fait la force bo sangani nde sala ka bokasi toze ko kenda na centenaire église kimbangiste est le centre est le mokoto. Boze ko zila nini po bo souder corps physique ya Fumu Kimbangu. Tala ma isengi to memela mokili. Division te. Soko moto mokoto kufi bako kundena kamba te bino boze représentation physique ya Fumu Kimbangu. Batinda mi atata bazalaka basangisi. Yango bomona ka nesonga nzila alingaka na bato bafinga kaye. Ezena ba grand chef spirituel oyo ba baby sa réputation ya nesonganzila nanko na motema mabe na jalousie soko Fumu nesonganzila sali conférence ya monene ya Fumu Kimbangu na salon bleu to na salon rouge. Est-ce que faut sili ki sa ba tendance mosuso ba soi-disant ba lobela pe Fumu Kimbangu? Je ne pense pas.
Je ne pense pas. Mais faut baloba ingeta ata fumukusu abengisa kingaite na moni kasate na kokenda ko appuyer bango poeze ono ya kombo toze ko luka ko prôner lelo ezala na mokili. Moko kama ne mwana semi asiriki. Asala ki conférence wana pozo ka mbongo ya Kabila. Te na centenaire to bwaka na ino makambo wane ko kabolaka bayindo. Diviser pour mieux régner. Arme principe de base ya loposo pembe. Nzoka nde na ileko yo na 100 ans. Tout sangana to tuname. Boni date de naissance ya terre ya film. Et ezalaka respecter na mboka o. Ba pesele ngo bato vacances même na misala congé. Période wana ya Noël wana le 25 décembre wana ezalaka respecter bato nyonso ba vivaka na qui vive. Lelo to moni pe ba musulman ba komi ko senga pe ba faute ba fête na bango kota na calendrier. Mais ya fumu kimbango yo aze axe central ya biso bayindo. L'État lobelaka yango te. Boze komona ba revendication ezeko kena na makambo mosusu inutile. Ezaki makambo yo peuple to telemi lelo to bimisika wa libanda to comprendre ba homme politique. Omoni makambo ba to fo bimela ka libanda. To lobi fumu kimbango ba ko zanga date te ezala ya naissance ezala date na bango ya mort na calendrier et esenge comme ba journée fériée awa na mboka. Peuple abimi libanda marché. Ezalate pour un sentiment moko catholique alingia tia soko etumbana na mboka a falsifier histoire élection hier organisée yemoko sali de menti yemoko ignorer ango bato babimi libanda bakufa pamba te tozena makambo yantina yango tolobi na bandeko yonso baze kolanda biso 100 ans ya fumu kimbangu bientôt na 2021 kombo ya fumu kimbangu sengala ke ko bakoza na ghetto. Maintenant, Mindele Baloba sans Fumu Kimbangu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Alors, essayez d'expliquer avec un Fumu Kimbangu, l'Afrique va s'en sortir. Mais avec un Fumu Kimbangu, n'a message ni, n'a message à colonisation. Fumu Kimbangu motinda mi à Yesu, envoyé spécial à Josie. To Fumu Kimbangu libre. Fumu Kimbangu molobeli représentant tata kelili kona sa wepa na biso bayindo. To mituna. Tomituna mituna ba téléspectateurs bozo penser belé na ngongo ya kolanda émission effet ya conscience bo komela so ba mituna nde kondombela za awa akwela ndi kondombeta bozo beli kambo ya centenaire ya fumu kimbangu tozela nini bikamu se kozala na tango wana tozela nini bamboka bayinde ko lungana bo umbo ya ba mindele ndenge bo ndiko lobela tozela nini kolie pe bayinde ko komelo ko pamba nini ya bolamu ibatami na kati ya centenaire ya bobandi misala ya fumu kimbangu malgré bazo senso des autres chita kadela sur émission na kiso ndeko tambi bato ba confondra ka bakansaka moto abimisi mouchoir na maboko yango wana miracle te me kozala na moto lokwa ne songa nzila fumu kuzu kya muzana panda na ngola lelo eze miracle mokonzi ya bangunza kozala na bato lokwa bango lelo eze miracle. Makambo yo baloba na 2017 tango zeko kokisa malelo eze miracle. Et tango bazeko laka lobi soko loposo pembe bakoya ko sala réparation te ya ba préjudice causé bakozanga na esika ya kotambusa vélo eze miracle. Ça siri kokisa. Mais soko yo balobaki na 2017 tolali mbula mitano te kokisami eloko ko beta bino eko uta wapi batalisi bino na esika ko utela eko kisami ba lettre ayibisaki bango boko lapa na mandoki te ena dobi ya COVID-19 ba yebisi bango boko dwa moi calmi mais ko sala juste pour batuna bino mituna te to zila miracle te o ba kosaka bino mokolo moko yesu azeko zwa bateme mapate fungwami nzambe mongongo nzambe lobi oyo mwana na ngai likinda. Mais mokolo bakangaki lisusu moto abatisaka yesu ayokaka mongongo ya nzambe e bimaka na mapata atuni lisusu bokenda botuna meshi wana yende tozalaki kozila to esengi tozila mosusu tala confusion de kotami mongongo ya nzambe yoyoki yango na mapata oyo mwana nanga moko ya likinda bien aimé ona tseli motema oyoki epai ya moto te epai ya tata mwasi ya yesu te et pas tataleki ya Yesu to yoki yango epai ya Nzambe mais tango baye ko pesa yo sango na kasho otindi lisuba kenda kotuna ye wana tozalaki kozila to esengi tozila
tala ba confusion te miracle eko salema po mutation déjà miracle eko salema mokili les en pleine mutation batonde basé tellement ba ignorant tozongi na sujet ya mokolo bato basé tellement ba ignorant nde basé komona te ndenge mutation ndenge mokili pouvoir dirigeant eko longwa esika moko ezeko tambola esika mosusu po biso pe ba indo lobe komela biso tozé na renaissance africaine yango wana miracle ezena ba makambo oyo ekokokisama po etalisa tokuzaine leko ya fumuki mbangu biso bayi tozaline leko ya fumuki mbangu biso bayindo wana ezalaki liloba ya suka ne kondomele botale pour l'émission mokolo mwa lelo ba téléspectateurs penza bozoma ki ebele boko bana kokomela biso na ba numéro eza affiché botiki la soba bituna na bino na nzela ya Facebook na tambi koka tokozwa temps ya kotuna mokonzi ya bangunza tokozwa temps ya kotuna bangunza tokozwa temps ya kotuna ngonde kondomele botale na nzela ya cadrage ndeko na biso futila asongaki biso na bilili pe na réalisation tozaki na ndeko na biso ngala na filmière invité mokolo mwa lelo ezaki ndeko kondomele botale pe ngai ndeko na bino tambi koka ndeko na tambusaki manaka ya mokolo mwa lelo kimi ya nzambe ezala bino tokutana na poso za ndeko